A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bonjour, Seigneur de l'univers, paix et salutations sur le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Andeko malandi ya matia na biso Islam na ntinga ya lingala topesi bino salam, tubeli bino pokwa ila biskanyo sokozali. Tu souhaite bino Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, tu souhaite bino Ramadan Mubarak, tu souhaite bino Eid Mubarak, tu souhaite bino Ramadan Karim lelo na suka, tu souhaite bino Eid al-Fitr Mubarak. Tozali kolanda na bilili penza, tozali ko célébrer mokolo yango po mikolo esengeli ba musulman ba célébrer yango. Mokolo ya Eid ezali fête na biso. Ezaka ate oyo ke okamata fête baningo ke ko fofile kuna ko lia misuni na bango. Oke no mela masanga mokolo fête na bango te ya biso fête ya boyo. Ya biso ya boyo nde ya boyo. Tozo célébrer ngo na motema moko sengo nyonso. Mokolo oyo Nzambe a ordonné ki biso to sala jeûne pendant 30 jours. 30 jours il y a adoration. 30 jours il y a lecture coranique. 30 jours il y a kolanda makambo Nzambe alingi. 30 jours il y a ko adorer Allah. 30 jours il y a ko sambela, il y a ko tanga Quran ebele. To komi na suka. To komi vraiment na suka. Il y a 30 jours wana to sengi na Allah subhanahu wa ta'ala merci. Na nyonso oya sali pona biso. Eid Mubarak également pour bandeko na biso ba Kristo oyo bazali na 4 coins ya monde. Ko Eid oyo ezali mokolo ya fête na bango pe lokola po bayeba ke ezali mokolo oyo ekomamaki na kati ya Biblia, ekomamaki na makomi ya Nzambe na mukanda ya Jeremia 36 verset 9. Nzambe azali ko donner bongo na ba chrétien na ba juif basala jeune ya mokolo ya lelo. Atako bosali yango te, de désobéir Nzambe na bino, de désobéir mibeko na ye po ekomamaki na kati ya buku ya Jeremia. Andeko balandi ya matia na biso ya Islam na nzinga ya lingala. Apesi bino Eid Mubarak. Eid Mubarak na ba musulman ya RDC mobimba. Eid Mubarak na ba musulman ya monde entier mobimba. Asengi na Allah subhanahu wa ta'ala abati la pe apambula baye bazalaki na kati na biso bakenga. Aboti na biso, andeko na biso. Oyo tokoki kotanga kombo na oyo tobosani. Nzambe abosana bakota kanisa ba. Mokolo ya Eid oyo ezali mokolo ya Eid, mokolo ya fête munene. Pas seulement pour les musulmans, mais pour les non-musulmans également. Pour les non-musulmans également. Alors, na sengina Allah subhanahu wa ta'ala apesa compréhension malamu na bandeko na biso oyo bazali ba non-musulmans po ete bakoka koyingela na Eid ya prochainement. Alobi na bino pe na silisi na lobi Eid Mubarak. Référence ya tabaski na kati ya Biblia bofumola na buku ya Jeremia verset 36. Jeremia 36 verset 9. Bokukuta solo pe Nzambe alobi na bino osala jeûne mokolo ya Ramadan ya tabaski ya Ramadan. Ezalaki bongo moko ya humble serviteur na bino oyo bolandaka Cheikh Youssouf, le fondateur et directeur de la planète islamique l'heure de la vérité. Nalobi na bino bolanda na bilili penza bokozwa ba video ebele lelo. Tokolakisa bino lolenge tozali koduma pe tozali kosepela mokolo yango oyo biso tosilisi kosambela deja, oyo biso to inauguré deja. Apesi bino salam alaikum. Toza penza likolo ya building, toza koduma, toza ko célébrer okumisa Nzambe mokonzi na mokolo ya pesa biso ya Eid. Peace. Salam.